pasi pe mawa la famille, mokili mawate, mokili pasi, mokili mutum pasi, mokili makambo ya kolelisa, mokili makambo ya kusala pasi pe mawa. Ka ndenge bayebisaka biso tambola na yo mokili omona makambo, tambola mokili omona ya somo, tambola mokili omona ya pasi pe mawa, tambola mokili bandeko nanga oyo kanini ezoleka na ndenge moko ya somo. Kolala kolamuka na ba dossier, kolala kolamuka na ya pasi, kolala kolamuka na ya mawa, kolala kolamuka na ya kolelisa, kolala kolamuka na ya kosala pasi mingi na motema. Lelo toyeli bino lisusu famille Kalambai, toyeli bino le pasteur Mike Kalambai, bandeko nanga makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kolela, makambo penza ya kolelisa na ndenge moko ya somo. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na yeli susu bande konanga na dossier à pasteur Mike Kalambai. Que passa tant de personnes déjà bazozela balingi bayeba nini ezole kanavi ya pasteur Mike Kalambai likam nini problème nini situation nini lisusu. Je m'excuse. Avant na kokota na mwa mozindo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na mama lisi mpitu ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na yemoko la parisienne ya Tongo, madame Judith Diampo visa na système mokwagu. Bambote nanga kandenge ezalaka na Mama année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e la mupi, feti e zongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids, naturellement, au kokota salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela.
La santé n'a pas de prix. La famille, la santé n'a pas de prix. Quand ndenge ba yebisaka biso bate la santé na yo, soki oko bate la santé na yo te mutu moko te akotikala ko bate la santé na yo. Yango ezalaka toujours ya motuya en tant que mutu koyeba ka ndenge nini ya ko bate la santé na yo. Yango Gavker ayeli bino ba solution ya kitoko pe ba solution ya makasi na ya onyonso etali makambo ya santé. Soki omoni ke na nzoto na yo ozo se sentir bien te, ozomiyoka bien te, ekozala malamu benga Gavker na lombangu aya kosunga yo na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Na yebi ke ko célébrer anniversaire ezalaka toujours lipamboli, ezalaka toujours grâce, ezalaka toujours ngolu. Yango nga na yebisaka toujours batu. Soki eza mokolo oyo botamaki ezalaka toujours ya mutu ya kosala mwa action de grâce na yo. Au-delà ya kosala mwa action de grâce na yo la famille célébrer pe na ndenge moko ya bien. Yango Étoile Nines TV na équipe na Mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Ba sincère condoléances na bandeko nyonso o bazana matanga ka ndenge tolobaka tango matanga yaka eyebisaka mutu te ke no lelo na koyepa na bino lobi kuna na kokende pa ya bakingandi te. Matanga yaka na ndenge nango na système nango bandeko nanga yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe na Mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso oyo bazolela na ba famille nyonso oyo bazana matanga. Ezalaki papa akufi, mama akufi, nonko akufi, yaya akufi, tata mwasi akufi, mama kuluto akufi. En tout cas, Étoile Nines TV na équipe na Mobimba toujours compatir toye penza ko présenter ba sincère condoléances. Courage na bandeko nyonso oyo bazoleka to bazolekisa ba moment moko très difficile. Je sais que mosusu dans la vie la famille to koma kana niveau oyo moi ba situation makambo ezo simba te okomi ko mitu na nzambe na sala nini na se ya moi pourquoi kanga pourquoi ba makambo ya batu mosusu esimba kanango me yanga kaka nde esimba kate. Kande na yeko kopesa batu courage tingama kana Yesu zalaka na Yesu simba Yesu na maboko ekoki nango ko simba lelo te mais lobi to après lobi situation ekoki ko changer situation ekoki ko pesa le meilleur yango eza toujours ya motuya même si ça ne va pas zala toujours concentré zala toujours na kondima. Un jour, les loto lobby Nzambe akoya ko changer situation na yo na ndenge moko ya bien. Voilà la famille, les loto ye na pasteur Mike Kalambay. Ka ndenge ebele abatu to yebi pasteur Mike Kalambay. Premièrement, avant la pasteur ye koyemba nde zalaka domaine na ye. Koyemba penza nde zalaka domaine na ye makasi. Ayeba ka penza bien, banzembo na ye ekotisaka ebele abatu na mozindo. Koyemba na ye banzembo na ye wana esalaka ke batu mosusu bakomi ko communiquer facilement na Nzambe. Alors toyaki kolala ka kolamuka toye ko découvrir que non ndenge eza boye pasteur Mike Kalambay akomi pasteur. Oye lobata batu bandeko mosusu ba mituna kasiko ekibo pasteur ango ezalaka ya nani muto pakola ye mafuta ezaka kipo pasteur ya ye moko amitieka pasteur to ezalaka ndenge nini bon. Wana makambo etalaka nga te mais na olobela yango te mpona ba oba mitunaka nga na ye awa na ba dossier na nga mosusu to lobela ma dossier na biso. Déjà lobi toyaki kovanda lobi le 8 mars journée internationale de la femme wana na ye ko souhaiter nanu ba bonne fête na basi nyonso ba femme battante. J'ai dit bien ba femme battante pas ba femme oyo balingi kolia mbongo ya mibali. Yo mwa solingi ko sala te olingi kaka ozala na mibali 100 mibali baba no lié saka yo baba no lati saka yo basi wana baza ba femme te to souhaiter ba bonne fête na ba femme battante ba oyo penza ba yebi kolamuka tongo akena musala pona koluka musala ake ko sala pona bana na ye ko sala pona ye moko ake ko sala pona famille na ye nde basi oyo biso tozoya awa ko encourager basi oyo bazana esprit ya créativité bayebi ko créer soki azana mwa mbongo muke
avandisi mayele na makanisi na ye bisika moko alobi mbongo oyo nakoki kosala nango boye nakoki kofongola mwa entreprise na nga nde basi oyo toloba ba femme battante neti babiso babiso na ba Irsil Botelwa toye penza ko se souhaiter ba bonne fête de la femme. Lobi kandenge na bando loba ezalaki journée internationale de la femme nde jour oyo mwana ya pasteur Mike Kalambai abotamaki. Shaddai Kalambai. Des jours oyo abotamaki, lobi a totalisaki 10 ans d'existence sur la terre. Pasteur Mike Kalambai na Penyel Samba bakolisi mwana 10 ans kaboyi. Mwana pasteur Mike Kalambai biso toyebi ke yende mwana na ya liboso bien ke ba propos yaka ebele yaza mwana na ya liboso te pasteur Mike Kalambai za kana mwana mosusu me biso oyo toyebi eza Shaddai akokisi 10 ans. Sikoyo na kokokisa 10 ans wana moi vidéo déjà salamaki basalelaki ye surprise azalaki na mbeto kolala. Papa na ye na bandeko mosusu ba chrétien tomonaki pe présence ya Yvette Kalombo azalaki pe kuna tomonaki présence ya frère Rodi Mabiala ya Majabu Talent ye pe azalaki kuna bakotaki Shaddai azali kolala ba ballon na mbeto babakeli ba bâton ba ballon plutôt moi kek na ezalaki kuna bazoyembela ye Shaddai ayekola mukabatu. Donc esalaki penza bien eza eloko oyo abandaki ko s'entendre nango te toyebi ke déjà sengaki papa na ye cadeau comme d'habitude parce que ya sengaka papa na bango cadeau papa na bango apesaki kande boyebi eza ba cadeau mosusu tokoki ko exposer te na ba réseaux sociaux eza na ba cadeau mosusu to pesaka bana na biso to bombi yango na sekele na ndenge moko bien. Alors baeko bana mleki na ye Exayon azalaki pe wana talaka Exayon alingaka ndeko na ya mobali makasi alingaka ye penza makasi ake wana ya mbinde kona ye moi esengo moko ya bien mais muto azangaki na fête wana ezalaki ka mama Penyel Samba nde azangaki na fête wana azangaki na anniversaire a mwana na ye ka ndenge ezalaka. Bino moko boyebi déjà mbutu oyo ekotaka entre les pasteurs Mike Kalambai na Penyel. Donc Penyel ata moyen amona bana na ye ezate eza mwa pasi parce que toyebi ke na ba couple mosusu bazalaka soki bakabwani anniversaire a mwana boye bakoki pe ko bengisa mama na ye ake ake na ye pe ko célébrer mo anniversaire ya mwana na ye et puis azongeza te ke bango ye papa na mama baza ensemble te ake ka ko participer na anniversaire a mwana mais na Penyel Samba en tout cas basi bapekisa ye kana ba makambo oyo babeba na kana ba réseaux sociaux. Alors après moi ba fête wana ba surprise wana toyaki komona pe de son côté Penyel Samba ayaki ko sala mwa vidéo na ye pe na mwa gâteau na ye amuke atie mwa ba bougie à 10 ans atie li paye Shaddai azoyembela ye et puis kek wana sirima ye moko aliaki yango ye moko aliaki yango. Bon après wana toyaki komona réaction ya bandeko na biso ba congolais. La plupart de nos congolais basepelaki na bango te na acte oyo salamaki lobi. Pourquoi basepelaki na bango te? Bato ebele balobi non pasteur Mike Kalambai azosala mabe pourquoi? Parce que Penyel nde mutu akumba zemi pendant 9 mois. Bandeko naza mwasi kande na obetela bino lisolo awa ngape naza mama naza na bana toyebi déjà passe ya kokumba 9 mois ya zemi ndenge ezalaka eza na bana mosusu bayaka omona ozana yo na makambo sanza te babiloko nyonso ozoliaka ozana yo bien mais ya aussi bana mosusu bayaka bandeko nanga kutu ata kotala bato mosusu ozolinga kotala bango te bana bazopesa yo kanda moko na niveau moko pas possible uyo ozaka na zemi sikoyo la plupart ya bato balobi pasteur Mike Kalambai quel que soit mabe ya Penyel Samba quand même pasteur Mike Kalambai il fallait abandaka kwa accorder Penyel ata ba jour ba anniversaire ya bana azala a célébraka na bana elingaki ezala bien ata soki bango mibale basololaka te mais jour wana ka basololi balobi ka pour le bien des enfants pour le bien de nos enfants parce que basi baboti
hein et ça la moi bien que je m'excuse bana bazo vanda ke pa pasteur Mike Kalambai mais ata ba jour à anniversaire maman moya amona bana na ye ezate yango moi ba congolais ba lobaki ba lobiki non pasteur il faut azala exemplaire bon quand de boye biso toyaka tozalaka pe na ba analyse na biso o to salaka bino boyaka na ba proposition na bino boyaka na ba question na bino boyaka na ba ba moi doléance na bino mais biso pe de notre côté to mekaka pe ko sala moi analyse na ndenge ya kibiso moko. Voilà la famille analyse nanga o na komekala no ko solola eza que vous savez la famille dans la vie tozalaka honnête tozalaka ba hypocrite te nga eloko na koki koloba eza te ke na kote la pasteur Mike na kote la yete parce que na mona na émission moko mususu na salaka ndenge penyela yaki ko sabola pasteur Mike Kalambai na yaki koloba ya de ces personnes baloba ki o mama étoile ni yo zo kote la pasteur Mike Kalambai falo kote la penyela azande ko na biso ya mwasi bande ko eza te ke no soki penyela azande ko na biso ya mwasi il faut na yaka ko kote la yete to pasteur Mike Kalambai parce que aza pasteur faut na yaka ko kote la yete mengana linga koloba o na monike eza correct yango na linga koloba tango na mona ki pasteur Mike Kalambai ayaki awa sur les réseaux sociaux pour na koya ko répondre Mouei le frère Christian Dakumuda na sala ki émission na sepela ki na acte ya pasteur Mike Kalambai te na lobaki yango na émission ke pasteur Mike osali mabe mwana nzambe asalaka ateyaka na bakanda kanda te oya na cher côté ya batu pona koya ko rappeler muto asi akufa o rappeler ye ndenge ni naza mabe eza bien te soki oza na problème na mutu malamu bobungisa na privé ke oya kosala ngo na ba cher. Alors na situation o la famille eloko na koki koyebisa bandeko na biso o ba oloba keno pasteur Mike Kalambai aza mabe. En tout cas la famille eza babilo mosusu soki omoni ke place oyo nalingaki na kweya ezalaka toujours malamu kozongela kanzela wana lisusu te. Place oyo elingaki ebomanga ezalaka bien kozongela ka place wana lisusu te. Na ka ya pasteur Mike Kalambai na Penyel eloko na koki koloba eza que soki Penyel azalaki neti tomonaka ba ex-femme ya frère na biso Aimé Kanu akabona na pasteur Aimé na frère Aimé Kanu mais cette dame totikala ko yoka yote na ba réseaux sociaux que non ye wana ayaki ko bimisa makambo ya pasteur ya frère Aimé Kanu atikala ko yate eza na makambo ebele oya vivra na libala na ye na frère Aimé Kanu eza na makambo ebele akutana nango ya koloba keno yepe mutu ebandai mususu ko pété mais atali ke nga na frère Aimé Kanu toboti tozana bana lelo o na koki ko bimisa ba makambo ebele mais il faut na tala lobi ya bana nanga yango bomona ka lelo oyo bana wana bazalaka partout na mama na bango ba okende pa papa na bango donc bazalaka na bango partout. Pourquoi? Parce que entre papa et maman batia harmonie mais ba yebike mutu na mutu aza libre ko sala vie na ye. Ex moi si frère Aimé Kanu aroti ko limbanga mobali onyo swalingi le frère Aimé Kanu pe aroti ko linga mwasi onyo swalingi mais soki un jour ko zala keno bazongana bakoti na bango kozongana mais ce n'est pas le cas avec ex mwasi ya pasteur Mike Kalambai. Penyen Samba ye aza mutu na yebite mission na ye eza kaka kobebisaka pasteur kobebisaka réputation ya pasteur Mike Kalambai yango penza mission na ye siko bandeko nanga ata bino moko boloba nanu mutu abongo boko vivre na ye ndenge nini parce que de son côté pasteur Mike Kalambai pe abangaka bandeko nanga ayebi ke soki kaka na meki ko bengisa peut-être Penyel o mona ka koya oyaye ayena oyaye ayena ya somo ayena makambu na ye parce que tout est possible avec Penyel akoki koya na fete ya mwana kokipete keno awa toye pona ko célébrer makambu ya mwana kokipe na yete akoya na ye tellement que alingaka na ye ko bundisa pasteur Mike Kalambai akoyaka na système aya ko bundisa pasteur Mike Kalambai
akoya pa kana système aya kobebisa réputation ya pasteur Mike Kalambai ekozala bongo akoya te ke non eza anniversaire ya mwana to célébrer na mwana ensemble papa na mama bazala mais ye akolinga kaka aya na ndenge moko mabe pour que réputation ya pasteur Mike Kalambai ebeba batu baseka pasteur Mike Kalambai batu ba continuer toujours kosabola pasteur Mike Kalambai yango mission payela koyela nango. Alors pasteur Mike Kalambai pe aza mutu aza pe na besoin ya réputation na ye a bombango a garder yango parce que réputation déjà pasteur Mike Kalambai penyel asi a BBC yango somo a BBC déjà réputation pasteur Mike Kalambai. Alors comme d'habitude mutu nyonso abatelaka réputation na ye ya préféré fait ya mwana boye eleka mama azate parce que soki ezalaki ke eza mama moko bakoki kokopere na ye bavandi balobi tosi tokabwani me bana bazali soki cérémonie ya bana eza okoki koya ka ndenge toyebi pasteur Mike Kalambai la famille je suis sûre et certaine que ata kutu billet ya avion ndenge eza boye pasteur Mike Kalambai akoki kofutela penyele aya pour na célébration ya mwana na bango mais tellement kotala penyele aza mutu moko bokoki kosalela confiance te ka ndenge azoloba bongo ata bino moko mpona baoyo bayebi te penyele déjà azoloba ke ye livre na ye oyo azokoma ekobima le 21 avril au-delà ya kobima le 21 akosalaka live le 21 pourquoi poni le 21 avril parce que eza jour anniversaire ya pasteur Mike Kalambai na jour wana nde pasteur Mike Kalambai akototaliser 43 ans d'âge alors a préféré jour wana nde aya kosambwisa pasteur Mike Kalambai alobi ba vérité nyonso ekobima ata mutu moko te akozala épargné te donc boyebi déjà que penyel aza mutu azolukaka ba makambo azolukaka ba problème siko mutu abongo ata bino moko la famille boko kende na ye ndenge nini boko dile na ye ndenge nini boko sala ndenge nini ezaka pasi ngana lobaka toujours eza na babilo mosusu oyo ezalaka toujours malamu toye tolobi eza pe na babilo mosusu soki défense eza te toko préféré na biso to ya kovanda kimia eza mwa bongo mais na ka ya penyel bandeko nanga en tout cas eza situation moko il faut kaka to ya ko intervenir ba oyo ba puyaka penyel je sais que eza na basi o ba leka na situation ya penyel oui pasteur Mike Kalambai abala penyel azalaki mwana muke elle était ignorante alors eye kosala ke babalani oyo nyonso amonaki na ndako ya libala biso na bino tozalaki te ezalaki libala ya pasteur Mike Kalambai na ye moko penyel donc ye penyel nde ayebi nyonso oyo eleka na libala na ye pasteur Mike Kalambai pe ayebi oyo nyonso elekaki na kati ya libala na bango eye kosala ke bayaki kokabwana penyel akiza pasteur Mike Kalambai ke aza ndumba aza na basi yango akovanda lisusu na ete mais toyaki komona biso moko ba video ya somo ya penyel ebimaki na poasa au-delà ya ba video wana penyel akomi kaka lelo na mobali oyo lobi kuna na mobali wana lolo kuna na mobali mususu lobi kuna mobali mususu vina ya penyel ekoma nango ka bongo yango d'ailleurs koya ko prouver que entre elle et le pasteur Mike Kalambai mutu azalaki abando salaki ndumba eza nani bino moko déjà boyebi réponse eza bongo donc na makambo na bango wana eza makambo moko eza ebele mais ye penyel ata soki okabwani na mobali aza papa ya bana na yo pona ko garder surtout bolingo ya bana na yo parce que bana bakolaka ka ndenge toza na Shaddai bongo Shaddai wana zokola lelo to lobi aozala na ba 18 ans wana aobando koto na ba réseaux sociaux jour mosusu amona mama na bango ndenge azo sabola papa na bango je ne pense pas que bana wana bakolinga ka mama na bango ata soki bayebi raison nini te ke no oyo papa na bango akabwana na mama na bango mais bamafinga oyo penyel azofinga ka Mike Kalambai ekozalela ye pasi pe mawa je ne sais pas soki na temps wana akoya kaka kolela na internet basunga ye relation ya ye na mwana na ye ezongi I don't know la famille ezaka pasi bon batu o appuyer kaka oh non il fallait pasteur Mike Kalambai abengisa penyel en tout cas soyons réalistes la famille mosusu tozalaka ba hypocrite te
tosalaka plutôt makambo te ke mpona kosepelisa mokili, mais tosala makambo oyo eza bien, makambo oyo ekosala ke eye esungi mpe bandeko mosusu ekozala malamu. Tosala makambo te ke non parce que nga nasepelaka na ndenge pasteur Mike Kalamba yayembaka yango efoka na soutenir ye te. Bavivraka bongo te, basalaka makambo oyo bomoni ke eza bien ekosunga pe bandeko mosusu. Yango bandeko na nga na ye koprofite pe kopesa conseil na bandeko na biso oyo lelo oyo za na ndako ya libala eye kosala ke mbutu na libala ekomi kokota. La famille ba oyo deja barecouriraka na divorce na ye kosenga bino s'il vous plaît avant bo divorcer, avant bo linga bo senga divorce, bo tala nanu, bo sala examen de conscience, bo talela bana, bo talela bana na bino, parce que lelo to lobby bana na bino nde bako mona pasi ya divorce na bino, bako mona pasi ya divorce ya papa na mama. Bino bokoti na bino ko divorcer mais bana, paka ndenge bomoni Shaddai, bien que azana papa na bango mais ezana ba jour, ezana ba temps oyo azalaka pe na posa ya mama na bango, azalaka pe na posa amona mama na bango, azalaka pe na posa a solola na mama na bango, ezalaka bongo. Alors soki olingi o divorcer mobali na yo mosusu talaka nanu, tala nanu, soki na divorcer awa eko affecte bana nanga te. Ezana ba problème mosusu biso batu tomonaka yango na miso ka ya mokili, mais tomonaka yango na miso ya molimo te. Soki makambo mosusu tokobanda omonaka na miso ya molimo, bo comprendre ke moyen ta ko divorcer ekotikala kozala te. Parce que déjà Bible eyebisaka biso que personne ne sépare pas ce que Dieu a uni. Déjà Bible yango moko eyebisaka biso bongo. Donc soki ba divorce lelo ekotaka mingi ezalaka biloko ya mokili, makambo molili yango ezalaka la base ya ba divorce ebele. Alors soki olingi o divorcer, en tout cas ezalaka bien et vous allez pe bien zwata na yo ya ko réfléchir, ya kotala ke non soki lelo oyo na bomi libala, soki lelo oyo na bimi na ndako ya libala, c'est vrai na koki kokende na bana moralement bana nanga bakozala bien parce que ezalaka na différence ya oyeba ke mwana yebi ke mama nanga kufa, papa nanga kufa, ke mwana yebi ke papa nanga azali mais abala libisika mosusu bakabwana na mama nanga, ezalaka pasi. Yango bomonaka je m'excuse bana ebele bazalaka bana bakanda omoni mwana abali pepe babali ye na ndako ya libala azalaka na ye bien te. Pourquoi? Parce que azana pasi wana oyo eleka entre baparents na ye, atikala komona bolingo ya papa na mama, parce que mwana nyonso azalaka besoin na bolingo ya papa na mama, eza bongo. Bon, de l'autre côté, moi conseil ka na penyel bongisa relation na yo na papa ya bana na yo, kolinga koya kosalir papa ya bana na yo te. Ata soki asali ayo mabe ya ndenge nini, mutu afutaka biso ezalaka nzambe. Ka ndenge oloba ke papa Mike Kalamba abebisa vie na yo, mais mutu afutaka biso eza nzambe. Soki réellement pasteur Mike Kalamba azalaka mabe, asala yo mabe ebele, en tout cas eloko kana koyebisa yo bongisa relation pour que ozala na accès ya okendo visitaka bana ba événement moko boye oza wana présente ata bozongana na bino te, mais ozalaka wana pona bana na yo ekozala malamu et encore malamu mingi. Voilà la famille, tokomi na biso na mwa suka partage na biso. Bye bye et à la prochaine.